boyebi ke tozalaki na dossier ya procès ya Honorine, dossier ya procès Honorine esili kutu te. Dossier ya Honorine nanu kutu esili te. Tokeyimbala moko na dossier ya Ebabi Sarah, adjudante Ebabi Sarah. Condamnation esalemi to mpe justice ekeyi bongo na kosalema okotala na ngambo na yo omoni ke non makambo ndenge pede esalemeli ezali lolenge wana. En fait distinguer. Donc comme tuna, est-ce qu'elles allaient parce que la justice congolaise aujourd'hui bazali pe na besoin ya buzz toyebite. Parce qu'il n'a pas ya justice militaire dossier o lolenge bakendaki na kotraiter yango déjà et quand aussi bakwelele. Donc bon la période que la carte ya République lelo makambo mosusu oyo bakotia yango lokola urgence. Otala la situation otoza na yango lelo oko constater penza que non la République démocratique du Congo a un souci. C'est que là, on est au Kenya na kati ya justice, bakende komanda kosala ma procès milai. Nanga mola bango esengela ki bakende. Ndenge na uti koyebisa bino po nanga ezali faute disciplinaire. Asali erreur moko esengela ki ba corriger directement na kati ya justice militaire et bango nanga mola bango bakei kozwa ngo basaleli yango procès. Et puis ce qui est grave, bakei kosala yango procès en flagrance. On a tout ni flagrance c'est ça côté ni. Côté ya bisou, maman ça kopesa parce que mobali na ya civil ou parce que asepele ça qui mokondi ya motema ya mokondi moko mais atikali kozala fidèle na mobali na ye. Donc la question est qu'il de partout. Je sais que ma mère est si mal libérée, pourquoi nous parlons encore de ça? Ah ben non, chers amis. Il faut donc qu'il y ait un niveau de sa justice congolaise ou les autorités congolaises. Comment Mazali comme la mission de distraction chaque jour? Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Sarah Abi Mazam Moto Alibo Sote, Sarah Ebabi, pardon, Azam Moto Alibo Sote. Tout qu'est un règlement de compte T. Boé Bisabiso, c'est quoi le problème? Infraction oyo baza kokanga mwana mwasi oyo ezalaki nini oyo bakei na yango même condamné parce que je vois des gens quand même bazo sepela nga moko pe na lobaki félicitations à l'armée congolaise mais esengeli quand même toyeba akei na studio à l'occasion ya mariage na ye erreur grave de cette dame amemi tenue. Voilà. Amemi tenu, alati tenu, accueilli à sali vidéo. Babami est réquisitoire il y a 10 ans. Dans la tourna qui question à Liboso. Est-ce c'est parce que c'est une femme? Parce que c'est une jeune dame. Parce que ici, ensemble avec vous, total il dans ma vidéo. Il y a général Tibam. Ici, John Tibam. Vidéo Ezali, va. Pourquoi seulement cette dame? C'est la question. Oh, bah, Congolais, Bazali Komituna. Pourquoi seulement cette dame? Il y a encore la dame. Alors, dit que vidéo, on a été moto à publier. Studio photo de Kei na koti à les réseaux sociaux. Violation des consignes tokei ko visiter biso na bino na kati ya mibeko ya mboka na biso eza kotalisa biso kezali infraction moko oyo bakendaka na ngambo na bango ko condamner moto peine yango ezalaka 3 ans à 10 ans. 3 à 10 ans. Et directement bakei ko ponela ye peine maximale 10 ans de prison. Non seulement moto azali ko préparer mariage na ye mais na part na bango batali wana te batali kaka acte oyo esalemi comment ministère public a reconnu la peine maximale contre une dame oyo aza ko préparer déjà na mukutu mariage na yo ezali le 31 octobre de ce mois. Donc le 31 octobre oyo mariage na ye. Vous stressez cette dame. On est là pour recadrer sur quelque chose et puis on avance pour ça il y a tout un procès. C'est comme biso petoye pas ministère public. Biso bato tozala na kati ya réseaux sociaux.
John Chimangu na Mbushimai apesi mwasi na ye bizu. Koza na besoin toyeba est bokoche la biso date. Il y a procès contre ce voyou de général. Il y a Azali Chi, il y a un botiki dossier là. Donc le lot dans la justice, il y a des poids, des mesures. Autant la likamo et aux sanctions, il y a cette femme et ça flou. Oyemani la carte de la République démocratique du Congo. Aucun appel maximal contre cette dame. Non, il y a quelque chose de flou. Donc il y a eu un général où mon condiment qu'on a une autorité, Nangamona ya lobby, il y a une main noire et c'est qu'il a sanctionné cette dame parce qu'elle a pris une décision. Il y a Kobala, il y a Kosala fidèle na mobile naï. Ça fait que on a tika qui na poste moko boywana asali abandon ya poste accueilli. Ou il a sali les actes ya bonne foi, faire bisous à son homme. Pour qu'elle n'a pas interdire à mourir une personne. Jusqu'à atteindre. Et là, on est étonné, 10 ans pour la baiser. 10 ans. Bah, justice congolaise. Tu as vu que vous là 10 ans, vous là 20 ans, vous là peine de mort. Mais pour la baiser, pendant ce temps, il y a un voleur, Nicolas Kazadi, à Kinshasa. À ça, quand on a le à l'Inde. Mais lorsque tu as vu total, l'armée congolaise est comme il s'habille, sauf que bana mibali baza na traitement na bango, bana ya basi pe baza na traitement na bango. Donc, il y a un traitement particulier pour les hommes, un traitement particulier pour les femmes. Parce que oui, tu au CP là, bah si 10 ans, bah l'ongoli 10 ans, bah condamné à 12 mois avec sursis. Et les lots, la part n'a vu surtout vendre la sous tout le baona, que ces pays n'a tout c'est non, mais qu'il y a déjà n'a pas entaché personnalité naïe, fonction naïe. Attends, tu vas te lire en haut ma boucle. À quoi ça sert? Outrage au chef de l'État. On est ça pour vous bouter. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit voilà. Donc, Soko bandoko sakeono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana. Aza koyiba ekolo tolo bate. Soko lobi babi outrage au chef de l'État. Wana eza pour vous bouter. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit voilà. Donc, Soko bandoko sakeono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo, la louba révoltée. Toujours vers vérité, polélé, polélé. Pas de compromotion. Et si kato zwaka ma solonyon soya mboka Congo RDC ma mission TV plateforme yaba pro Congo ma mission TV va ezongate ma mission TV Milongo na mama abupia ma mission TV et si kato zwaka basango ya solo ma mission TV Mission Abisso Bokangola ya Congo Mission Abisso Bokangola ya Congo Mission Abisso Bokangola ya Congo
Mission na biso bokangola mi ya Congo. Ma mission TV. Plateforme ya ba pro Congo. Ma mission TV. Baezangate. Ma mission TV. Elongo na mama abupia. Ma mission TV. Esika tozwa kabasango ya solo. Ma mission TV. Mission na biso bokangola mi ya Congo. Bokangola mi ya Congo. Mission na biso 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 bokangola mi ya Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Bozali Ebele Kolanda, ma mission TV, le miroir du monde, le Pro Congo, bienvenue et bon mercredi, na bande konyon so balingaka. Ma mission TV, na ba onyon so baina, maman Bibi Kapinga, na ibsaka bino toute de fois que bozalaka ba congolais, voilà pourquoi nangambo nanga ataboyi ni ezali, nazali toujours ndeko na bino, na rotika na ndeko na bino, idem que vous, bozali bandeko nanga, borotika la bandeko nanga, quel que soit bikolo ndenge tolingaka kokotisa yango yo ozali moluba ya ndenge nini yo ozali moswahili ya ndenge nini ozali mokongo ya ndenge nini ainsi de suite ngai yo mwana ngambo nanga natalisaka ki bozali bandeko nanga na continuer kolinga bino pe ko pesa bino information. Chers amis Pro Congo, boyebi tango to bandaka live na biso to salaka mo exercice moko ya mokie na bandeko nyonso balingaka biso pe balandaka biso boyebi exercice na biso ya liboso ezalaka toujours kotala mosapi oyo ya yo kotia yango na j'aime ko partager na ndeko mosusu po tendeko wana pe azwa libaku ya kolanda biso à travers ma mission TV le miroir du monde na ngambo ya YouTube, pourquoi pas na ngambo ya Facebook po na bandeko nyonso oyo balingaka kolanda biso surtout na lingala na biso oyo ya ko yekola to pe ya ko bamba bamba bandeko mosusu balingaka yango misusu pe balingaka te, mais bon nous sommes là que pour informer les Congolais, c'est ce qui est important. Maneko balandi ya maman Bibi boko sunganga pona koyebisanga juste ceux qui bozali koyokanga malamu penza pour kenga na kende bongo na bozindo ko pesa oyo ezali bongo ba information oyo to zu bongo na ngambo ya lelo to pe na journée ya lelo bisika nyonso bozwa mi cher fidèle téléspectateur de maman Bibi Kapinga bisika nyonso bozwa mi soki bozali koyoka biso na son ya malamu penza bo pesa merci na ngamoko parce que je suis na régie en même temps na caméra et voilà naza ko sala trois travail en même temps naza ko simba régie naza ko simba caméra pe nazali ko sala oyo ezali bongo présentation ya émission topé rendez-vous ya ba Pro Congo. Le son est bon. Ah, merci beaucoup. Depuis Kolwezi, on nous signale que le son est bon. Merci déjà à Kolwezi. On nous capte 5 sur 5. Pourquoi Nangambo Nanga Nakedeli Susuko Komi Tungisa. Voilà. Alors, quand tu like vidéo, tu partages. L'actualité a été dominée par le dossier ou procès, il y a agidante Sarah et Babi, oyo ba Congolais, nyonso ba telemaki dans l'ensemble pour na kokota likambo na ye, boyebi chers amis congolais, tolobaka likambo etali bongo mboka na biso Congo, likambo etali ba Congolais, nalobaka je suis une pro Congo des valeurs, na mibengaka la maman de tous les pro Congo, comme les Congolais aiment bien m'appeler, la louba révoltée, l'antivirus, bozu ba kombo nyonso wana bosangisi. Boyebi ke tozalaki na dossier ya procès ya Honorine
dossier ya procès Honorine esili kutu te. Dossier ya Honorine nanu kutu esili te. Tokei mbala moko na dossier ya Ebabi Sarah, adjudante Ebabi Sarah. Je pense que 2, 3, 4 Congolais balandi information wana bayoki actualité wana lolenge nini simba ki penza journée ya lelo na kati ya réseaux sociaux et partout ba Congolais nyonso batelemaki dans l'ensemble pour parler de ces sujets. Ici, chers amis, nalingi encore une fois natalisa ke musala biso tosalaka yango pona biso te mais pour les Congolais. J'ai été contacté par beaucoup de personnes. Oh, batali si balobi, mais maman Bibi, Ozwa qui part d'une femme, oh, Azala qui humiliée, malgré braquage, il y a une autre femme, Azala, pour subir injustice. Juste parce qu'Azali, moi, si. Balingi va faire, bon, excusez-moi, batomosu ba maman Bibi, mais dossier, au tchélibiso sous maman Olive, bon, excusez-moi, Azali juste erreur, n'a pas vu na régie et tout, voilà. Cette dame s'appelle Ebi Basara, Ebabi, pardon, Sarah, Azali soldat, nakati ya République démocratique du Congo, Azali adjudante, bokozwa présentation nae, na bozindo, nakati ya reportage moro na roche la bine. Une très jolie femme, en effet, si nakati ya armée congolaise, et 2 ou 3 personnes, balali, balamuki, balobi, esengeli ba humilié. Pourquoi? On doit quand même le reconnaître, chers amis, nakati ya loi na biso congolaise, nawe etali mibeko ya armée congolaise, cette dame a sali faute. Ngana oko benga yango faute disciplinaire. Mais la ngambo na ye esengela ki ba frapper ye. Mais comment? Actuellement, les Congo, on dirait tokomi na problème, on dirait la civile. Bon, population n'est comme orientée justice na o esengeli ya sala. Tomoni yango na dossier Mutamba. Tomoni yango na dossier na ba dossier belé penza ya justice eza ko salem. Tomoni yango na dossier ya JKK. Ya Joseph Kabila. Donc on komona ke soki condamnation esalemi, topé justice e ke ibongo na ko salema. Okotala na ngambo na yo omoni ke non. Makambo ndenge pende esalemeli ezali lolenge wana. En fait distinguer. Donc comme tout na est-ce que ezali parce que la justice congolaise aujourd'hui bazali pe na besoin ya buzz toyebite. Parce qu'il n'a pas ya justice militaire, dossier o lolenge bakendaki na ko traiter yango déjà et comme si ba kwelele. Avant kota na bozindo pardon. Il y a ezali commentaire nanga, topé réflexion nanga. J'ai quand même essayé de soutenir cette femme na lolenge nanga kota la ba congolais belé o ba benginga si réellement vous défendez les Congolais, cette dame est en danger et mariage nae ezali les 31 balingi batinda na prison. Bon, na ko pesa bino oyo ezaki makambo bato balobi nanga na téléphone. Non, il y a des généraux, oh, on a besoin de balater, et qu'il y en a qui dans tous les sens. Je vais vous laisser quand même suivre les commentaires. Il y a dossier naïe, et moi, le pourquoi, baza ko condamné, na relaxa binope vidéo, et ça vidéo, moko est comme qui viral, la casse il y a réseaux sociaux, et c'est là qui postait entre guillemets par le studio photo Oya Kendaki et lelo et comment qui dossier baluki comme mususu bamanda qui procès lundi et mokolo ya lelo na koloba na bino ba uti bongo voilà verdict et salama ki bongo mokolo ya lelo. Donc bokolanda na nos commentaires sur la personne et puis tokokende na oyo to bengi bongo commentaire de maman Bibi Kapinga. Suivons cette vidéo d'abord. Il y a jugement naï. Tolanda.
des garnisons de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Rausur, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le télégramme me dit quoi? Vous devez devoir traiter telle attitude comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autre photo, vidéo où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Rausur, un certain Yann, non autrement identifié. C'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelés personnel militaire féminin. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Et je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément des FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée en tant que militaire, en tant que mère au foyer, et en tant que servante, parce que je suis monitrice à l'école. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus
là sur terre, c'est là. Donc c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice Voilà. Bolandi, Madame Babi, pardon, Narubenga Madame Sarah, ameki na ko se défendre. Concernant oyo ekomelaki, bato siko ebele, bavandi na ngambo la bango bazolinga bayeba nini ekomelaki Madame Sarah Ebabi pour qu'elle se retrouve devant la justice militaire. Chers amis, bon se connecter, bon serrer ma ceinture, na rotali sabino, et ça suite, il y a vidéo, il y a Madame Sarah, il y a vie privée naïe, oyo yaki na réseaux sociaux. Vidéo la boza komona, et ça vidéo prise, faite, réalisée dans un studio photo. Et Madame Sarah, avec son mari, n'a ko préparé mariage na bango, bakei la kati ya oto benga donc bon la paix la kati ya République lelo. Makambo mosusu yo ba ko tia ngo lokola urgence. Otala ba situation otoza na yango lelo, o ko constater penza que non, la République démocratique du Congo a un souci. C'est que na moneto kende na kati ya justice, ba kende komanda kosala ma procès milai. Na ngambo la bango esengelaki bakende ndenge na uti koyebisa bino mpo na ngai ezali faute disciplinaire, asali erreur moko esengelaki bakorrige directement na kati ya justice militaire, et bango na ngambo la bango bakei kozwa yango basaleli yango procès, et puis ce qui est grave bakei kosala yango procès en flagrance. Na nga na tuni flagrance eza côté nini? Côté ya Bizou maman aza kopesa parce que mobali na ye aza civil, ou parce que asepelesaki mokonzi ya motema ya mokonzi moko, mais atikali kozala fidèle na mobali na ye. Donc la question ekei de partout. Déjà soki botali photo na ye ya pamba oyo natielaki bino ya liboso, bokomona ke mama pe quand même Mama Sarah, j'aimerais nakoma pe quand même côté wana tokokoma yango na niveau na ye, na statut oyo aza na yango, déjà elle ne pourrait plus en fait ko se publiaka na réseaux sociaux lokola ba tiktokeuse oyo nyonso balikaka na réseaux sociaux sans boulot, qui n'ont que leur corps à exhiber sur les réseaux sociaux pour na koluka voilà un papa ou deux papas, trois papas oyo bakoki koya ko subvenir na ba besoin na bango. Mais cette dame Sarah na ngambo na ye, malgré son titre, azwaki quand même ton wana ya komi publier na ba réseaux sociaux ba photo oyo quand même oyo bato ebele batali bakei quand même na ko condamner par rapport à son titre, l'image aussi de l'armée congolaise. Donc tokoloba image ya armée congolaise, tokoloba te que non amizwaki akati bateni atie mipande libanda, non. Quand on parle déjà de l'image elingi koloba ke tango akolekana asa déjà na image ya FARDC. Donc ça na biloko mususu akoki kosala na biloko mususu akoki kosala. Déjà pour cette photo bato ebele soki bokei na ba commentaire bakoloba to comprendre sikoyo pourquoi Mama Sarah Ebabi akei bongo kozala juger. Parce que tout le monde kotuna na ngambo na biso, mais pourquoi elle est poursuivie cette femme? Pourquoi elle est poursuivie? Les lobbies sont bino tokei ko comprendre. Non seulement qu'elle est jolie, elle a un bon corps, elle est beau corps, elle a voilà. Les autorités congolaises cherchent, les autorités incompétentes cherchent que les femmes. Et il y a Azalina. Mais au-delà de Azalina, elle est restée fidèle à son mari, en servant la République démocratique du Congo pendant 10 ans. Et ici, tout le monde procès pendant qu'il lundi, boum, bombarder déjà procès en flagrance.
c'est la toyeba vidéo oyo bafilmaki yango mokolo nini ezalaki publié mokolo nini armée congolaise eretrouvaki yango mokolo nini parce que je sais que bato ebele bakoloba mais esi balibéré pourquoi nous parlons encore de ça ah ben non chers amis il faut tokendaka na niveau ya kotalisa justice congolaise ou les autorités congolaises comment bazali komemela biso distraction chaque jour. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ma Congolais baza na besoin bayeba dollar soi-disant ekitaki mais biloko eza kokitati. C'est quoi les problèmes? Eza makambo oyo peuple congolais aza na besoin ya koyeba. Et ndenge balobaka ke nzambe azalaka malamu tellement biso nakomona biso bacongolais ya var tolobaki na part na biso tokotika dossier oyo te tolingi batya date ya procès contre monsieur Ibangu parce que lui au moins aza général tango abima aza moto ya liboso te Sarah Ebabi pardon aza moto ya liboso te soki eza règlement de compte te boyebisa biso c'est quoi le problème? Infraction oyo baza kokanga mwana mwasi oyo ezalaki nini oyo bakei na yango même kokondamné parce que je vois des gens quand même bazosepela nga moko mpe nalobaki félicitations na armée congolaise mais esengeli quand même toyeba akei na studio à l'occasion ya mariage na ye erreur grave de cette dame amemi tenue voilà amemi tenue alati tenue akei asali vidéo babami ye réquisitoire il y a 10 ans nga natunaki question à liboso est-ce c'est parce que c'est une femme parce que c'est une jeune dame parce que ici ensemble avec vous totalisa bino ba vidéo il y a général Chibangu ici John Chibangu vidéo ezali var pourquoi seulement cette dame c'est la question oh ba congolais bazali komituna pourquoi seulement cette dame bato ebele batelemi balobi mais bino mpona nini bokoloba bongo cette dame ya nani Sarah est dérangée parce que asali violation des consignes. Chers amis, biso nyonso tobokaka quand même liso na oyo etali mibeko ya mboka biso nyonso totalaka tomona telegram na réseaux sociaux oyo ekei kopekisa ba militaire congolais ya kose exhibe na uniforme na kati ya réseaux sociaux minduki ainsi de suite mais elle n'est pas la seule chers amis elle n'est pas la seule personne oui telegram eleka oui mibeko ekweya mais esengeli tozonga nano na nsima biso nyonso on a des vidéos il y a général John Chibangu ye moko la dame alobi que vidéo wana ye te moto apublie yango studio photo nde ekei na kotia yango na réseaux sociaux violation de consigne tokei kovisite biso na bino na kati ya mibeko ya mboka na biso eza kotalisa biso kezali infraction moko oyo bakendaka na ngambo na bango kokondane moto pene na yango ezalaka 3 ans à 10 ans 3 à 10 ans et ye directement bakei koponela ye peine maximale 10 ans de prison non seulement moto azali kopréparer mariage na ye mais na part na bango batali wana te batali kaka acte oyo esalemi comment ministère public akoki kokende na peine maximale contre une dame oyo aza kopréparer déjà na mokutu mariage na ye oyo ezali le 31 octobre de ce mois donc le 31 octobre oyo mariage na ye vous stressez cette dame au lieu de kokende korecadrer sur quelque chose et puis on avance bosali yango tout un procès que violation ya consigne
ezali na condamnation ya 3 à 10 ans bino boponi kaka 10 ans mpo na ye oyo akangaki photo simple infraction baiser na mobali na ye biso na bino sikoyo toye na var tozwi sikoyo monsieur John Chibangu wapi video na ye John Chibangu yeyo sikoyo ministère public nga nazosenga botya date ya procès ministère public botyela biso date ya procès ya colonel nani général Chibangu botyela biso général Chibangu s'il vous plaît procès na ye tozozela ye wana na kati ya video bomeka kotala sikoyo foto video yango wana voilà tobeka kokanga yango kaka wana tokanga yango awa mpona kozongela yango mwa mingi bokolimbisa nga bapapa bokotala nga na bana voilà nalingi nakanga yango kaka wana bolimbisa voilà totikali wana ok totikali bomo sikoyo boyebisa nga na ngambo na bino balobi ono ministère public alobi telegrame wana lokola deja ekendaki na kopekisa armée congolaise directement na bamilitaire na biso ya kose exime na tenue militaire na baplace publique na kati ya réseaux sociaux ye mama ebabi lokola asalaki yango bango na part na bango bakei komambola ye 10 ans sikoyo biso mpe toyepa ministère public biso bato oyo tozalaka na kati ya réseaux sociaux John Chibangu na Mbujimayi apesi mwasi na ye bizu toza na besoin toyeba est bokotiela biso date ya procès contre ce voyou de général ou ye azali chi yango botiki dossier na ye toza na besoin toyeba lokola azali chi yango botiki dossier na ye Chibangu lokola alataka elamba ya Félix Tshisekedi un général un militaire avec une connotation politique donc toloba général ya UDPS bozwi bosali nini bopesi ye imia wana ya kosala oyo ya alingi donc Chibangu est un général pas comme les autres si nous devons bien comprendre parce que toke ko rappeler la général la ministère public toke ko rappeler la justice militaire qu'il y a un général même pas adjudant hein, un général oyo esengaki na ye azala exemple mpona bato mosusu ye asalaki acte wana te mokolo ya lelo biso tolobela yango tokende na kokondane tomona condamnation te tomona procès te donc lelo toza na justice ya deux poids des mesures soki tolobi tokende na bafoto eza ebele oyo eza foto te est-ce que bozali kopermettre yango que pour le militaire homme les soldats congolais ont le droit mais pas les femmes eza question toza na besoin toyeba wana eza bizu te tokei musika napesa bino video moko soki tolongwe pa Chibangu il y a une petite vidéo na diffusera bino toujours awa na rotiela bino cette vidéo bokolimbisa nga na matisa yango awa une autre vidéo sur les réseaux toujours il y a ba militaire congolais natiela bino vidéo oyo bolimbisa nga pardon vidéo yango ezoboya komata je ne sais pas pourquoi vous avez beaucoup tac tac tac
Bolimbisanga, pardon, vidéo yango ezoko boya, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ce qui t'ont vu vidéo oyo alors. Comment vous allez expliquer biso cette vidéo? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Bolimbisa, pardon, s'il vous plaît. Vidéo, ça la bêtise, mais on va trouver une solution. Voilà. Nabakiseli bino cette vidéo na ngambo la bino. Procès esalami wapi et quand? Soki tozwi cette dame, totie ye à l'occasion ya mariage. À l'occasion ya mariage. À l'occasion ya ba préparatif ya mariage de nae. Balobi non asali lisumu. Il faut tombaka ye nekulusu. Asali lisumu. Il faut topesa ye 10 ans. Et chers amis, bomoni bino nyonso. Forme oyo dossier oyo ezwi. Forme oyo dossier oyo ezwi. Biso tobandi ko commenter, babandi ko loba na biso non, vous n'avez pas les droits. Justice congolaise, ne moto elobi, bino boloba pona nini, justice elobi. Soki biso to commenter loko, et combien justice congolaise elobi, bino boloba pona nini. Est-ce que bozo kama bien s'il vous plaît? Justice congolaise elobi. Vous n'avez pas le droit de commenter. Chiko biso ye lelo to suki wapi. Tosuki wapi. Elle a demandé bakele na ko libérer. Balobi non, ba ko libérer été. Ngala obaki yango c'est parce que c'est une femme. Mais ça a besoin na yeba en fait une personne a ko yebisanga pourquoi cette femme a essayé qu'elle a sanctionné na 10 ans de prison. Yango moni biso na ngambo la biso tokei ko zula bino ba photo ya Chibangu. Oyo azalaki na tenue militaire na aéroport. Tozweli bino ye pour que bino pe na ngambo na bino bokende na ko comprendre que Chibangu n'est pas spécial. Alors cette injustice tokokai ko permettre yango te et félicitations aux Congolais. Félicitations aux Congolais parce que infraction et violation des consignes bazaki kotalisa na ndeko na biso ya mwasi. Moto moko ta kokaki ko supporter yango na sens o ba ndeko kene nango ya réquisitoire il y a 10 ans. Et le peuple gagne toujours. Ma Congolais batomboli mongongo et na ngambo na bango ba uti kozonga sima. Justice congolaise uti kozonga sima malgré nyonso oyo bazalaki koloba contre ye. Procès wana na moment oyo ekwei. Ekwei. Oyo asali toyi kotombola yango te. Masali yango na nani? Na mobali na ye na cadre ya préparatif ya mariage. Et akei na ko signifier que yete moto a publié ki yango. Pourquoi ministère public na ngambo la baba kende ko prendre en compte te? Oli a kotika makambo comme la réseaux sociaux lolenge o bomemeli yango mutu nyosa banda ko commenter mutu nyosa pesa version na ye et comme population na komi ko recadrer ministère public. Population n'a commis qu'orienter la justice congolaise. Ça fait quand même une honte pour notre pays. C'est quand même une honte. Toboya kite, bakene na ko condamner, mais simple fait ko embrasser mobali na ye akende ko sala condamner à 10 ans na moni ndeko moko atuni alobi mais wana siko eza kaka baiser simple baiser bon soki ezalaki lokola vidéo ya Biselele en tenue maintenant alingaka sala condamner à mort. Allez sanga non allez sanga za mutu moko je le sais pas. Non. Yango moni biso tokei na conclusion ya koloba.
Autant la likamoyo, sanction ya cette femme est flou. Oyebani na kati la République démocratique du Congo. Aucune peine maximale contre cette dame. Ngana par na lobby, non, il y a quelque chose de flou. Donc il y a eu un général ou mokonzi moko na koloba une autorité, nangambo na ya lobby, yene main noire et Sengeli a sanctionné cette dame parce qu'elle a pris une décision ya kobala. Ya kozala fidèle na mobali na ye. Et ça fait que non batika ki na poste moko boye wana asali abando ya poste. Accueilli. Ou ya sali eza acte ya bonne foi, faire bisou à son homme. Bon, qu'elle n'a pas interdire en une personne. Jusqu'à atteindre, et là, qu'on est tourné, bah, tout 10 ans pour la baiser. 10 ans. Bah, justice congolaise. Tu as vu que Bolela 10 ans, Bolela 20 ans, Bolela peine de mort. Mais pour la baiser, pendant ce temps, il y a un voleur, Nicolas Kazadi, à Kinshasa, à sa côté, Bola Lolengue Alingi. Et je pense que mon conduit, à un moment, donc, on va tirer dans Sony, parce que le peuple gagne toujours. Parce que même dans le République, il y a chef d'état-major, malgré il y a la kissimino ma vidéo, na la kissimino ma photo, ou il y a la publié sur les réseaux sociaux. Même na fort, biso na bino tomoni. Lolenge ma militaire congolais, bazokima, AFC M23, bazako se filmer balobi, yaya, biso na tozokima, une eloko eza te, ndenge tozokima, tozoko replier, tozosala repli stratégique. Et si bon la procès à bato wana, parce que ça c'est même plus grave. Bazope sa position na bango, na ba ennemi. Ils n'ont jamais été condamnés. Il n'y a jamais eu un procès contre ces militaires-là. Et comme c'est une femme, et c'est là qui va diminuer, les lots qui ont total, l'armée congolaise est comme il s'habille, que bana mibali baza na traitement na bango, bana ya basi pe baza na traitement na bango. Donc, il y a un traitement particulier pour les hommes, un traitement particulier pour les femmes. Il y a une discrimination contre cette dame. Moi, j'ai pris les choses comme ça, je ne sais pas pour vous. Et quand je regardais, je me suis dit, ben non, et c'est élément. Les femmes, levons-nous pour dire non à cet acte, pour dire non à les réquisitoires, il y a ministère public. Et j'ai vu les femmes s'élever, c'était une bonne chose. J'ai vu même les hommes s'élever. Les hommes étaient contre. La pauvre, ce n'est pas elle. Il y a quelqu'un derrière ces dossiers. Non, il y a quelqu'un derrière ce dossier. Il y a quelqu'un derrière ce dossier. Il y a une main noire qui ne dit pas son nom. Hein? Il y a une main noire. Hein? Mais attendez. Donc, un militaire congolais a coupé une femme civile, bisous, et c'est normal. Donc, autant li moté na yo lobi non lokola azali adjudante a coupé un civil, bisous. Mais c'est son mari. Bon, règlement d'ordre intérieur, un militaire ne peut pas se marier à un civil ou à une femme civile. Comme ça, pour comprendre, parce que les bisous là vont rester. Moi, si à Chibango, azali militaire, mon conjoint a vandi na bureau lobi kala soyo. Ake on sa bisou na mbolo na civil. Donc infraction là pour appeler bisou na mbolo. Non, Congo est un mboka très spécial. Hein, c'est un pays à part. Un pays à part comme pas possible. On aurait voté la Union, mais tant on a voté la armée congolaise, par rapport au Bassali, non.
J'étais tellement révoltée, comme si c'était ma sœur. Nazaki na kanda ya liwa ya ndeko na biso elombe, kanda ya ndeko na biso ya mwasi. Bozana na dossier ya mwana mwasi moko bouti kotia na réseaux sociaux. Motaka, non bosilisi yango te, même armée congolaise, bokei lisusu kozwa dossier ya ndeko na bino moko ya mwasi pona ko humilier. Il fallait bon sanctionner en privé. On peut essayer de faire sous 2 mois, 3 mois, mais pas qu'on ait les lots, qu'on ait qui s'aille na procès, ou qu'on ait qu'on entaché, ou ezali personnalité naïe, fonction naïe. Parce que oui, tu recépé là. Bah, si 10 ans, bah, l'ongoli 10 ans, bah, condamné à 12 mois, avec sursis. Et les lots n'a pas na biso to vendre lisusu to loba ona to sepeli na yango tout c'est non mais qu'il déjà na contaché personnalité na ye fonction na ye ata to beteli yango maboko. À quoi ça sert? Et ba uti kozonga sima do vidéo na ye ya suka oya mokolo alelo aroche la bino yango quand même botala lolenge nini auti bongo kolongwa na ngambo ya voilà vidéo na ya suka ya mokolo ya lelo boko excusez nga voilà. Kinshasa, une affaire fait débat, celle de la Djudon Sarah Ebadi. C'est où la vidéo? Devant le tribunal militaire. Accordez-moi 30 secondes, pardon. Hein. Je vous cherche la vidéo. Dans des photos d'amour en uniforme militaire aux côtés de son mari dans le cadre de la préparation de leur mariage. Le ministère public estime que ces images violent l'instruction formelle de l'état-major de FRDC. Interdiction absolue de publier des photos en uniforme pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la discipline militaire. Mais à la barre, l'adjudante Ebadi dit qu'elle n'a rien publié d'elle-même, qu'il s'agissait d'une séance privée save vedette et que c'est les photographes qui auraient diffusé les clichés sans son autorisation. Alors, on pose la question, est-ce que l'amour peut vraiment être un délit quand on porte un uniforme militaire ou est-ce que l'armée a raison d'être stricte parce que l'uniforme représente la nation avant l'individu? Certains disent elle est adulte, mariée, libre de vivre sa vie, même en uniforme. D'autres, un militaire n'est pas une personne ordinaire. Il représente la discipline, la sécurité, l'ordre de la République, même en dehors du service. Et vous alors, pensez-vous que l'armée va trop loin ou que la discipline ne doit jamais s'y négocier, même pour un simple baiser? Dites-moi en commentaire, liberté personnelle ou respect absolu de code militaire. C'était Ashley Mougou au micro de Voice of Congo. Voilà. Ce n'est pas la bonne vidéo. Je vous cherche la vidéo na mokolo alelo. Ndenge na uti ko bisabino, ma uti de 10 ans à 12 mois. Ministère public a kenaki quand même la Coca-Cola yango parce qu'il n'avait pas le choix. Atali alobi bon, comme ezali fraction ezali de 3 ans à 10 ans, il y a eu quand même clameur publique. Oh, nangambo peuple congolais batelema ki balobi stop et non, surtout ezali na coïncidence ya mariage na ye ngala badai ko tuna question bokosala nini boko condamné après botiki yake ya sali mariage après bozongisi ye na ndako na ye comment ça va se passer na badai ko mituna question na mais à la fin bazalaki na choité ba reculer totalement mais tout en tâchant déjà où ils ont dit l'image de la personne et Babi n'a fonctionné. Alors Mokolo Alelo, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a outibongo copé ça 12 mois de servitude pénale avec sursis contre Madame Ebabi Sarah. Oh, après juste cette condamnation, elle était obligée de retourner à la maison. À la prison ya Makalate, topé prison militaire ya Ndolote. Après juste cette condamnation, Azalaki obligée ya komata na motuka pe kozonga ndako, elle a exprimé sa joie à travers une petite vidéo.
au PDG ezali na kati ya réseaux sociaux, je vais vous laisser suivre. Punition ma pesier tel comme réaction ya bande ko ba participer ki na jugement mukolo lelo ndeko ko réaction na yo na moni ko participer mais ba bana ko lela za semote ko pesa biso réaction wa ta ko ko réaction ko réaction Voilà. Bomoni joie na ye, comment ezalaki exprimer mokolo ya lelo, yango balobaka soki oyebi likambo te, zala na kimia parce que non seulement que peuple ekobundela yo et Nzambe pe akobundela yo. Voilà. Asalaki une bêtise, c'est une faute. Oui, Sengelaki na ngambo na bango bakende na corriger, mais moi je me dis que Sengelaki va corriger autrement. Et Sengelaki te parce que ezali na bateau basala yango avant, bazala jamais condamné et je ne pense pas que justice et Sengelaki e bandanaye. Pendant qu'il y a un général oyo lelo a s'exhibaka sur les réseaux sociaux avec la tenue militaire, asalaka na yango oyo ya alingi, asalaka ba vidéo na ba musicien, na ba tenue na ye et tenue militaire et ainsi de suite. Ben alors tant que mona ki yango esengelaki quand même tocha mwa liloba. Bato mosu na ngambo la bango balobi o mama bibi soki olobi bongo pona madame Abiba c'est que sengeli tokende ko féliciter justice militaire. Na koloba encore une fois na bakongolo balandaranga tribunal lelo ekati likambo ya ndeko ebabi, mais moi de ma part je dirais que basali pona ndeko ebabi, mais je ne dirais pas que justice congolaise ezali juste hein. Na koloba yango te pe na kotika la koloba yango te bazalaki juste pona dossier ya maman ebabi. Mais na kolobate que la justice militaire mobimba dans l'ensemble les alliés juste, non. Ça, il faut oublier. Je félicite pour le dossier, il y a madame Ebabi, la justice militaire ou le tribunal, pardon, au kati dossier à maman Ebabi, mais je ne dirais pas que bazali juste. Voilà. Et on a ici bateau union sobozaki ko sepela. Dans la part nanga, je suis pas d'accord. Yango na kolobe sengela ki bakende na ko corriger autrement parce que awa bakei na ko bebisa o ezali sa personnalité casier judiciaire na mobimba et na o etali bongo fonction na ye. Donc kolobe ezali juste pona kaka ya likambo koloba ke non asa la prison te parce que là azongi na ndako akosala prison te azongi ndako na ye bakokanga ye te bakende kobwaka ye na prison azongi na ndako na ye mais mpona likambo akopesa ye 12 ans wana ekei quand même na koentache oyo ezali casier judiciaire na ye mpe na oyo ezali fonction na ye oyo azali na yango lobi etango mosusu na mosala oyo asali 10 ans après 10 ans ntango mosusu esengelaki amata mwa grade bakokende na koétouffe ye mpona koloba ke non asalaki faute moko boye yango wana tala kutu ekendaki ezongaki. Donc ils vont procéder dans ça. C'est là où je vous dis que ezalaki règlement de compte basalaki yango mpona korégler ye bacompte mpona kohumilier ye mpona kobebisa personnalité na ye. Voilà.
C'est ce que je peux dire. Naïbi ke tokende na kosala ba débat na gauche na droite, mais bon bandeko bake quand même na ko comprendre kende ko na biso ya mwasi azogi ponanga o nazali koloba yango wana faute na ye sengela ki bakende na ko régler yango autrement que devant la justice congolaise. Procès à Sony, procès sans objectif, procès et voilà. Donc le deuxième procès Nasangisi, avant que tu aies na procès wana, le roi tolobe likambo ya bisou, nazali na photo moko awa, ya Félix Tshisekedi na mwasi na ye. Bande konanga, Félix Tshisekedi bobengaka ye commandant suprême. Donc ceux qui commandant suprême, ye moko aza moto ya bisou en public. Na réseaux sociaux, bisou ya Félix Tshisekedi eza na ndako ya moto nyonso. Nazwaki photo yango me na bosana ki komatisela bino yango. Moto bobengi commandant suprême ya armée congolaise. Aza l'homme de bisou, l'homme de Bolumbu. À quoi ça sert de condamner cette dame? Pendant que boyebi que Félix Tshisekedi ye moko, soki tolobi tokende na ko réunir ba bisou na ye, et on dit tant sur réseaux sociaux mobimba. Différence ezali nini? Oui, bisanga. Bomoni ke makembele baza de même avis ke nga na moni ndeko Maker Mabundu yeba lobi lolenge moko nanga. En réalité, yeba partager avis moko nanga et sengela ki bakende na ko régler cette affaire par rapport à la discipline militaire et non au tribunal, voilà. Et ça, les Cambons, on a qui partager tout à l'heure. Mais si on a dit le commandant suprême, Chilombo, l'homme de Bolumbu, yemoko matin, midi, soir, a elle a sur ma photo dans les réseaux sociaux. Papa, ça va exemple. Bon, ceux qui aiment regarder la biso bisous dans les réseaux sociaux. Oui, bisabiso. À quoi bon de condamner Babi? Parce que y a un moment, il y a un civil. Est-ce qu'il y a une question avant de quitter? Est-ce que l'Ikambo ya Madame Sarah, c'est seulement parce que son nom Azali Mbolongolo, Azali civil, ou il y a une main noire qui ne dit pas son nom? Commandant suprême, voilà. Donc, ici, quand na dossier, de mois et de mois. Il y a cette dame. Boyo. Tomoni kuna ba boule ya ba chambre ba bangi. Oui. Ah, tomoni pli pesa wana oza déjà prêt pour na komela. Auditeur à lobi biloko oyo bazwa ki ngopa na yo. Oui. Na chambre na yo. Oui. Ah, tokoki koyeba eza nini? Eza yanga eza ba diamba ngalmona mela pono fili sa dépression nanga. Komela ka diamba. On a dépression. Combien de boules par jour? À ta fête. 7 boules. Oui. Silence, s'il vous plaît. Ah, ok. Suko, badiamba oyo, outai nango poto, ou bien au... Tomoni kuna ba boule ya ba chambre ba bangi. Oui. Ah, tout le monde plie pesa wana oza déjà prêt pour la komela. Auditeur à lobi biloko oyo bazwa ki ngopa na yo. Oui. Na chambre na yo. Oui. Ah, tokoki koyeba eza nini? Eza yanga eza ba diamba ngalmona mela pono fili sa boule ya ba dépression. chambre ba bangi la diamba. Oui. On a dépression. Tout le monde plie pesa wana oza déjà prêt pour la komela. 7 boules. Oui. Auditeur à lobi biloko oyo bazwa ki ngopa na yo. Oui. Suko na yo. Badiamba oyo tokoki koyeba eza nini? Ou bien osombaki awa kote nini wana? On a dépression. Combien de boules par jour? Nana wala tsaki.
bana quartier oya matonge na tuna ki ba silence soyeka sika na quartier parce qu'on a mélange même na Allemagne on va nous tuna bangi place ezali badiamba oyo so na mélange utai na mopoto na ba retour ou bien retour na guerre somba kango a déjà na kota hôpital na Allemagne hôtel ni wana nebi tebesanga na balation na mélange na ki ko somba bana wala bangi oui bana quartier oya matonge na tuna ki ba yo yeka sika na quartier on a mélange même na Allemagne on va nous tuna bangi place ezali soki wana tozomona mulai yondo beta yango retour na ndemo olingi yango déjà na kota hôpital na Allemagne pesanga autorisation na mélange pardon mais na bangi tokomona autorisation et dans la portable na ngai à part nani avocat on a 7 par jour oui donc pli wana tozomona mulai yondo beta yango ngamona linga kyo yobo olingi yango tozoba yango oui honoré. Oui. Voilà. Donc, on met la 7 par jour. Maleko Bolandi, Honorine. Vidéo est à mon côté. La vidéo est à mon ébélé. La dossier à Honorine n'a plutôt qu'au condamné, qu'au dénoncer. Oui. Eliezer Ntambwe, sous-ministère. Il y a défense, sous-ministre, il y a défense, il y a monsieur Guy Mwadianvita, et ça va bon, non? Guy Mwadianvita, na otobengi la combo ya Jacquemain Chabani. Pourquoi on a ça qu'on dénoncer et condamner? Parce que, bato batine la biso, une armée, la victoire pour ces dossiers. Na bana kozela na ngambo na ngana mona procès moko sérieux. Déjà na sala ki vidéo moko pona koloba. Même braquage ya sérieux na Congo ezate. Coup d'état ya sérieux ezate. Komoni coup d'état ya malanga ndenge c'est pas ça. Donc il peut ça les loko moko te oya kosala, oya kozala sérieux. Ezate. Coup d'état ya sérieux ezate. Même condamnation, il y a ancien chef de l'État, il y a sérieux. Aucun procès sérieux au Congo. Aucun procès au sérieux au Congo. On va dire que c'est la langue la biso to mona penza procès moko oyoyo ba kokene na ngambo la bango ba zui une dame avec de gens ba keneki na ngambo la bango pour organiser coup d'état. Mes chers amis, nanga bolanga tango la tali procès déjà na yebisa kibino comment na Honorine auti na Allemagne d'Europe aye na Allemagne d'Afrique pour la la coup d'état, ça prouve qu'il y avait un petit souci parce qu'il y avait beaucoup de pays Allemagne kolonga na Allemagne d'Europe qui est na Allemagne d'Afrique eza de loko moko ezaki kobata mawana toyaki kotalisa bino ke ezali relation présidentielle na yebisa kibino l'autre fois. D'autres personnes parlent de Christian Bosembe, Maman Denise Nyakeo. Aujourd'hui, chers amis, ceux qui n'ont pas les cas intervention, il y a ma militaire. Et ça, on a la victoire. Beaucoup de gens ont dit que mais ceux qui ont la police, ou les gens qui ont mais il n'y avait rien de sérieux. Motivation wana tokokai komona yango ata mokolo e bakendaki na kobrake université lokola campus babraka basilisi bazwi mbongo bamati na mituka babima bakenda. Et lelo, chers amis, je pensais peut-être na ngambo nanga tokomona na enquête moko sérieuse et salami na suka na yango bakei kosala ba arrestation. Après les enquêtes, il y a Honorine et toutes les personnes oyo bakendeki na ko pénaliser toute une journée. Il y a armée congolaise et la police na rond-point Victoire. Et les gens na ngabo na biso na bino pas na motema malanga ezali comment na Honorine aujourd'hui être jugé seul. Donc ba bisaki biso ke bakangi Honorine na batu
Mais les lots n'a pas en habit saut aux hommes Honorine Azali jugé seul. Bakei kosambisa Honorine, bakota lisabiso que Honorine azalaki na arme ya jouer. Les lots au côté la nalobi, mais voilà pourquoi aujourd'hui, non seulement que tu as une armée moko sérieuse, non professionnelle, mais Félix et tu sais qu'il y a beaucoup de traité une armée non performante. Une journée na victoire. La principale nani soki braqueuse bakangaki kaka ye wana moto azalaki na mondu qui a joué point barre. Chers amis, pire encore, tout ça qu'on se rendre compte que Motongo Bakanga et kaka yemoko, malgré spectacle nous ce salement la victoire. Mais Congolais, qui es-tu? Qui es-tu, Congolais? Le même jour, oui, sur la ville Toyoki Makambomo, la moi sur Alobaki. Alors, il va tirer Misapi, beaucoup excusez pour le terme, parce que c'est la dame de Moto Alobaki Yango. A fini nganzoto, ils m'ont violé, m'a violenté, tout ça. C'est quoi tout là? Force de sécurité n'a mission et qui n'a pas intervenir. Motani no lenge ya intervention bakenda ki kosala. Mandat tongo tipo quoi chers amis. Mpoka oyo bino bozali, bozala te belé o bolanda kanga bo soutenir Félix et Tshisekedi. Ozala en Afrique du Sud, ozala na Poto. De kolanga yebisanga. Ozala ba service spécialisé na koloba. Police spécialisée, oyo ekendaka pona intervention ya crime, ya oyo tobengi braquage. Na mona mosusu na télévision ndenge natalaka na banani ya enquête, na moni pena bakei na ba matériel ya grimpage chers amis. Mais oyo ya biso bakei na échelle. Et bango bakendaka na n'importe quel minduki te, bakendaka na ba minduki ezali spécialisé uniquement pona kokende kosala intervention ya braquage. D'ici ko bayebi ke population ekozala ba voisin to mosu bazali ainsi de suite. Mais oh ya biso, c'est la police militaire. Oh to benga PM. Yango moni bake ko abuser na mwana mwasi ya ba. Parce que police militaire mosala na ezali kokanga soldat. Tu comprends ko benga police militaire. Akende na ngambo na ye kokende kokanga Honorine. Ayaki na terrain wo ezali ya yete. Tika ya sala ba bêtise. Pakomi koyebisa oko mona police militaire mosala na ezala ngo kala kokanga militaire asali mbeba. Mais ba se retrouver bakuti mama nzoto nyonso pembe basala nini bino mobonei kozela nini. Bonjour c'est la basala nini. Et nyonso bango bake kotia kuna na kati ya procès na moni ndeko moko azokoloba ke non elle n'était pas seule ndeko landi procès wana malamu te. Landa procès wana malamu. Bato oyo bakangi bazali ba agent ya sécurité na ba policier ya Robank. Mais bato oyo bayaki na Honorine bazate. Ils ont arrêté personne. Pour l'andara bien ndeko. Na landaka vraiment makambo nyonso elekaka na mboka na biso. On n'a pas une police spécialisée pour la kosala na intervention contre le criminel. Na la kisa bino vidéo mususu. Bakei kuna bake kokanga ba criminel. Ba criminel wana o bakangaka. O ba boma ba congolais. Il y a eu de mort. Na Kingabwa, il y a eu de mort à Lemba. Tout le monde a procès. Tout le monde a intervention. Le coup là où Burkina Faso a la victoire, c'est là où Tozo Kobi s'est dit que c'était une histoire montée de toutes pièces pour distraire encore une fois le Congolais.
Et un problème est commis. Oh non, Honorine, ayaki na munduki, il a joué, mais munduki wana, nengeni ne savait qui jouait, mais bino bokimi. Théâtre, oh non, c'est étikali théâtre, chers amis. Et là, l'armée congolaise a fallu les autres son inaye en public. Et ma condamné, maman va reconnaître qu'on est en prison. Ils vont même pas faire bané au bakateli babu. Même Honorine, à Kolomba Kinshasa, lolenge mokona mwana ya Christian Malanga. A kozonga na ye na ngambo ya mboka na ye Allemagne d'Europe. Ba oyo batikali, bazangi na bango soutien, batikali na Allemagne d'Afrique. Et bakali simi sa Honorine, ayaki na ye moko. Na moto. Na munduki, il a joué. Faut qu'il m'a dit procès dans le début. Bokoyo quand même la présentation. Oh non, jusque-là, tokangi kaka Honorine, baza kosambisa kaka Honorine. Bamana kaka na dossier à Honorine. Ils ont arrêté personne. À part les agents, il y a sécurité, il y a la banque Eurobank. Et voilà aujourd'hui, chers amis, encore une fois, la République humiliée. Condamnation moro eza kokeneka rapport na forme. Mais na fond, eloko ezate. Parce que déjà, quand on a ngambo na bango humiliation, basala ki na cette dame. Baza kosala comment la procès ou eza kosala ma juste pour la forme. Pour embellir en fait l'image. Mais l'image a été déjà détruite. Comment expliquer au peuple congolais que ce procès, après jugement, où ils ont honoré la Romata la Motuka, à côté na aéroport, à matin na avion allemand, à Kéina na Kati Allemagne d'Europe. Et en Allemagne d'Afrique, tout ça, il y a un procès bidon. Il y a une condamnation nulle. Toujours la justice. Militaire en plus. Et ça pour ça la Sony, mais bon, que dire? Parce que la personne qui gère la République démocratique du Congo aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un monsieur qui ne maîtrise rien. Un nulard. Il ne sait même pas qui représente la République démocratique du Congo, Nalibanda Mbok. Qu'est-ce que le Congo représente? Ayebine Yangote. Et awa, matonyo so bakena ko s'intéresser. Oh, alobi amela 47 mouli ya diamba. Mais alobi peka yaki pour la romona Denise Nyakio. Mwana boko lobela te. Ta mutoloba ki na bino yango bonzi ba kite no. Ta moye moko Honori la kela koloba yango na monoko nae. Na moni Israël mutombo abimi. Manipulation, mais qui manipule Honorine? Bibi Kapinga. Pour autant, la Kombo Kabila, qui manipule cette dame? Pour qu'il ne connaisse pas ça. Parce que, ah, bon, il va parler de la manipulation. Oh, manipule Honorine, Azali manipulé, Azali manipulation. Azali qui n'a ni candidate à la présidence de la République, Azali qui n'a ni candidate à la députation, à la Sénat, à l'Assemblée nationale. Dans la commune. Et soit que Zali, bateau baza à Kinshasa, ba journaliste baza à Kinshasa, baza pour défendre Félix Tshisekedi. Moi si naie, même Babé Zali. Voilà mon talo baraté, hein. Là il y a personne pour parler. Là il y a personne pour commenter. Vous êtes tous de vendus. Honorine ne fait que dire la vérité. Ma président de la République, toutes les personnes au Bazali, on a les autorités congolaises. Ma melakape ma jamba. Mais ma ça on a besoin au Kambaro. Et on a Honorine ne veut mettre en moi en cause pour le moment. Nenge Zali wa makamunyo salobi Zali jamba ne Zali kolobisa non. Honorine a dit la vérité. Ayaki komona Denise Nyakeru, bazalaki na bakop na bango.
Il y a Kosala na Denise Nyakeo. Comme d'habitude. Qui sait? Toki, braquage, wana kenaki Kosala les alaki recommandation à Denise Nyakeo. Qui sait? Mais peut-être à Tché Kombo et Denise Nyakeo ou na makamosu su makangi Kombo a procédé. Pourquoi Kemba la moko Kosamba tope ko le qui sa procès na Allemagne d'Europe te? C'est ma question ou ils ont ma réponse. Mais au moins le peuple congolais qui peut se rendre compte que bazala qui un spectacle le local match il y a comment on appelle match il y a Barcelone parce que na mona jamais bisiko baza ko une intervention motika population ndengwana limi lokola bato ba ko la match ya Barcelone na Real et bozali très à l'aise ya comment la population ndenga atondaki parce que la population a bili population a tondi population mon Dieu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Au moins, les Congolais honnêtes, n'a pas pour comprendre que ce dossier, ce procès, non seulement est là qui est nul, mais c'était un dossier monté pour faire oublier le Congolais Nairobi, parce que c'était vraiment fort pour Félix. C'était un coup dur pour Félix. Moto, on l'a condamné à mort. Abimi sous la Kenya. Actualité, Zongi sous la Combo naye, Honorine doit faire quelque chose. Et voilà pourquoi l'intervention, oh il y a police, oh il y a peine, babimisi ba soldat en désordre pour na remeka ko sala ni ko créer buzz. Parce que na histoire oh chers amis, to tikali ko mone loko a malonga te. To tikali ko mone loko a malonga te. De 9h à 19h Maraka. Merci beaucoup MKS. De 9h à 19h, toute une journée. Mais, et ça prouve combien les Congolais sont conscients. Les Congolais sont comprendre que oh, va frapper bicho. Pour passer la buzz. Et va étouffer l'information. Il y a Kenya malheureusement. Kenya za pour continuer à sauver la République démocratique du Congo. Après Kenya bakei ko sala Tobengi point de presse, conférence de presse na kati ya Kinshasa. Tellement bazala ki choqué bakei na kokanga ndeko set kikuni bakangi ndeko Théophile même et mangona bakendaki na kosala conférence de presse bakei na ko confirmer Oyo ezali sorti topé création il y a sauvons la République démocratique du Congo et le Congo va être sauvé avec les Congolais tout il y a ba Congolais qui la sauver. Je pense que chers amis congolais nalingai na meka kozela bino des dossiers oyo malgré que na part nanga ezaki pena ba dossier bo reza ko matanga la moté maté mais nalingai quand même na commenter sur le 2 pour clôturer yango parce que ça là qui ba faux dossier. Bonne chance na madame Honorine ce qui a rozonga mboka na ye akende ko se faire traiter parce que ba momo ko na part na bango ndenge ba bengisa ki dossier simité oyo ye azangi kozona vina ye ezaliwa parce que oyo malanga na faux coup d'état ndeko malanga kufa kenda atika biso atika famille au dossier basalaki yango malamu te et ndeko Honorine ya abiki kaka na liwa mais batela vie longwamba la moko Allemagne d'Afrique kende Allemagne d'Europe ce qu'on a pour ça qu'on vive ou sinon lobi to retourna na question na madame Emabi bonne fête via mariage. Et félicitations encore une fois parce que Yomo Kenaki n'a déclaré en gros que vous n'êtes pas beaucoup de femmes congolaises militaires ou n'a pas nabino Bokinarana Kobala. Voir leur mariage, être honoré devant tous les Congolais, devant toutes les personnes au Balinga Kayo. À mon il y a une liste de 400 personnes au Baza posé la mariage Wana. Je sais que na buzz ou ezui pour la ba congolais ba dingaka buzz
Je sais même que la minute où côté invitation à mariage, na ine to mona mikili ya poto, on côté invitation. Ngam invitation à mariage na na côté quand de Colomams. Le Mams premier. Merci beaucoup pour la contribution. Merci encore une fois, papa, pour votre soutien. Voilà. Et voilà, chers amis, bonne soirée pour la première partie. Torozon en a la deuxième partie pour nous les concernés. Partie Est, il y a République, n'a moni ba fake news, les ali kotambola ebele, et nous allons mettre clair na ba fausses informations wana pote ba korolo nyonso ba la biso na bokebi ba kende na part na bango. Oui, on a roté invitation à mariage nanga et cause la lolege wana. Voilà, roté invitation à mariage pour nous montrer que batuba ozala penza plus intéressé na oetali mindule kobina lokola mokolo ngwe kozala kobina kolia komela. Je vais vous vendre les invitations, n'est-ce pas? Voilà. Alors, chers amis pro Congo, na lingi bino mingi. Voilà pourquoi il faut na quitter bino la première partie pour tokutana na deuxième partie. Merci encore une fois de femmes fortes. Oyo na par na bango baza ko tenir na onyo sezali ko lekana bongo na mboka. Maman Lisa Nembalemba, attention, ça va. Maman Lisa Nembalemba, attention, ça va. Ah, j'espère que tout va bien et tout ira mieux. Voilà. Je sais de quoi je parle parce que c'est une sœur on a respectara mingi opéra mingi et c'est vrai qu'il n'a pourquoi aller lona si sa émission on a repéré mbote et vous allez lo kwa malamu ponaï. Bonne soirée na bato nyonso balingaka na bao bayinanga ngala lingaka bino parce que vous allez faire partie na famille nanga yo ezali Congo et la famille congolaise pardon et lo tolobi tokotuna na motuna na o ezali kolekana na mboka bao bafingaka barozonga sima bao basoutenaka bakokende liboso pona koloba ke to soutenaki yo avec raison. Bonne soirée, à tout à l'heure. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours vers vérité pour l'élé. Pas de compromotion. Et si kato zwaka ma solonyon soyamboka Congo. RDC, ma mission TV, plateforme